Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala ko kugana mai Mbote balandi tindika télévision toza on dirait qu'il y a parlé du peuple toza kotika no toujours image bota le lenge présent mboso akosa pena musala pona corps oya cardinal Mosengo oyo koya na mikolo yaki azaki pe président ya assemblée nationale batiki bongo te pena ba kota lumière place drapeau zalaki te azako bongisa le lenge bazwa kotambola pena ba député totika no image bona na on dirait tindika télévision.
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eden Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eden Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo. Oui, à poser à maman, moi c'est qui toko. Poser à moi sur Penza Basali Kolula. Poser à moi sur Mobala Kotala et Alembate. Poser sur Kotamboli, Masangasima. Eh oui, Yango ne va produire ce téléphone à Eden Store. Il va produire alimentaire. Oui, à Eden Store, Yango des secrets à cuisine à maman congolaise. Eh oui, Nyon ce qu'on se pense Mobali na yo ezali. Pondu, Matembele, Ngai, Ndole, Fumbwa, Ndunda, Bilembwe, Oyo nyonso penza, Oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.